Ils ont une activité, mususu linka comme ça Regardez là. ce qui va se passer ici. Oui. Ouais, comme quoi. Quand on fait les vidéos, Ça là, bas vidéo. oui. Ok. Na TikTok. Oui, na Ok. TikTok. Ok. Soki tolobi otanga la biso ba kalita mibali oyo basepelisaka yo oloba nini? Bon, mibalo basepelisaka nga. Mhm. Eza genre mibalo nalingaka baza mince, Mhm. puis baza noir. Mibali oyo bapercé Ba persine. ça. Ok. avec les locks. C'est comme ça. Ok. Siko ba défaut nini olingaka ata komona te? Ba défaut. Mhm. Bon, nde mobala lataka. Mhm. Lata propre, manzaka propre. C'est comme ça. Ok. C'est bien. Toya boye, moi ntambu ba pasui ba balon na bango landanga tozwa ba raison na bango. Pourquoi? Tokoki kozwa kombo na yo na âge? Jonathan, 27 ans. Merci Jonathan. O pasuli balon no po anine. Alobi, Alibali Amike, dans la catégorie n'a été. Yaninga mbala mikete. Hey, Jesus Christ of Et Nazareth. aussi, la vidéo na TikTok, tout ça, na linga ngote. Ok. Ok. Qui changeant pour moi, là, ça va. Non, on peut changer en côté. Ok, bon, pas grave. Ok. Ok. Donc, olo tangi ba critère na yo me yaza yango te, hein? Non, aza yango mais ya masse. Ok. Ok. Pas de problème. Toya boye. Kombo na yo na âge? Francky Kalimba, 28 ans. Merci. O pasuli balon no po anine. Na pasoli ballon rapona Sophia linga mibala mikete on a pasoli ballon. Ako habillement na ni de tele no ngako tuté. Na pasoli ka ndé po alinga mibala mikete donc. Akene po baningo ba mi la minene a. Po ngesimbi na ngote. Nga pe na baka sable normal na benda ki na ngai déjà mais ami bomisi na. Allez kana kuna. Ok. Merci. Azaba jara mibali oyo olingaka? Aza majara mibalo na lingaka par rapport à suki na ye. Christ of Obaki Nazareth. ba locks. Mais eza un peu quoi. Eza na ndenge ma femme ba Ba locks. full locks. Ok. Merci. Toya boye. Lokita boye. Kombo na yo na âge? Hello, j'ai 28 ans. Merci. O pasuli balon no po anine. Bon, habillement, là, c'est pressing à thé. Mais on était bien. On est pas mal, vraiment, ça bien présentable. Hein. Sauf que habillement, et puis il y a ça genre bassi, à ligne trop visibilité, trop réseaux sociaux. Donc, à la femme, il faut arrêter en fait. Ok. Merci. Azaba jara mibali olingaka? Aza majara mibalo na lingaka par rapport à mince. C'est comme ça. Ok. Merci. Toya boye. Tokende pa na ba oyo ba pasuli da ba balon na bango. Kombo na yo na âge? Salem Badou, j'ai 26 ans. Ok. O pasuli balon na yo po na nini? En tout cas, aza mwasi kitoko, na sepeli na makolo eza kitoko makasi, ngali nga makolo eza bien bombé. Mais sauf que poitrine na ye, je vois na habillement na ye, ça déjà trop sexy. Pour une femme au foyer, c'est pas bon. Mais ceux qui prennent ces relations moro likolo, ça peut passer. Ah. Donc c'est juste ça. Ok. Merci. Bagu na yo? Non, Po na nini? parce que aza na kanyi suki, aza pe mukie. Ok. Merci. To kitaboye. Kombo na yo na âge? À peu près à ça, 43, j'ai 25 ans. Merci. O pasuli balon po anini. Bon, en fait, moi, oui, il y a un balox, il y a un balox, c'est main, un bagou, surtout dans la sexy boule. J'aime ça. Obako lingi mbala ba locks ou mbala ba locks te? Nani mibali o baza na ba locks. Ok, voilà, moi, je pas de locks. Dans ça, sexy déjà boule. C'est bon. C'est moi tout ce que je veux. Ok. Ba azaba guna yo? Non, Ok. Merci. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Comme on a Givenchy, j'ai 35 ans d'âge. Ok. Merci. O pasuli balon po ani. En fait, na sepela na ye era kotaki. Na garda ki ballon pour na poser question est-ce que na ko changer accoutrement parce que tolo azana ngona terre azana biloko ngana lingaka. Et on a garda ki ballon. Mais du coup, era biba âge et tout et locks. Si oza na ba locks te. Ouais, na moni que non
esimba nango te. Ok. Nasepelaki na ye nalingaki na tuna ye soki nakoki kochange. Merci. Aza bagwa mibali olingaka? Non. Mpona nini te? Parce que aza mokie. Aza pe na Hey, Jesus Christ of Nazareth. Ok, merci. Alobi oza libandi, mais oza libandi ya solo ou bien okataka style ndenge wana? Non, na libandi te. Oyo eza libandi te suki nango eza normal. Ouais. Eza libandi te. Ya libandi te. aza libandi te. Nga nakangisi eza libandi. Mais aza mobali bagenre nanga te. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? J'en sais, âge 29 ans. Bon, en fait, moi, c'est un habillement naïa très sexy. Donc, aussi maté. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Ok, merci. Aza ba gu ya mibali oyo baseplisaka yo? Oui. Aza mibali oyo basepelisaka. Aza na suki. Mibali oyo basepelisaka nga nde aussi comme ça. Ok. Molobi kuno lingi ba locks. Ba locks na suki. Ok. Mais je suis au boende. Et c'est maté. Ok. Ok, merci. Toya awa. Kombo na yo na âge? Clémenston, 26 ans. Ok, au passe le ballon po anini. On a passé les ballons, on en a déjà rien que par style vestimentaire naé et Kosimbate après bah critères d'homme naé et Kosimbate. Je suis d'une famille chrétienne, donc déjà on a un problème là maman naé et aussi m'a vraiment pas. Donc voilà pourquoi. Ok, merci. Azaba gwa mibali oyo lingaka? Oui, azaba gwa mibali oyo ngana. Ah, merci. Hein. Ok. Merci. Merci. To zonga boye awa. Donc, ezo kende pas mal pona yo. Boye koya ko telma awa nanga. Tozo mona ke bali moko atikali na ballon. To koko approcher. Oza na question préparée ki pono tu na ye. Pono ye ba personnalité na ye. Ouais, poussa nanga awa. Ok. So, après, otunye question. God. Bon. Hey, Olingo, Jesus ezana eloko moko olingo yeba par rapport à makambo asalaka, vie na ye, tout ça. Azana bana. Ok. Ouais. Oza na bana. T'es na botite. Oza célibataire. Ouais, célibataire. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Osalaka nini na vie? Abetaka bale na joueur. Un joueur. Yeah. Ozana question moko olingo zongisela ye? Non, question exacte. Ok. Aza bajara mibali olingaka? Aza bajara mibali na lingaka, aza na locks, aza na persil. Mais na lingane mibali babeta bale te. Hey! Mpe bwa matata, hein? Aza nyonso meka abeta abali. Oui. Ninga mbali babeta bale te. Ok. Hey, Jesus. Elingo lakisa nini? Apasula ballon na ye? Ok. Opasuli yango po anini? Parce que après c'est déjà ba critère mibali ya linga. Bali yo linga o abetaka ballon, ya sepela ballon te donc c'est totalement impossible. Merci. Ok, merci. Bon, tozonga awa, tozonga boye. Donc, malheureusement, ballon nyonso tu ekei. Mais naninga senga yo merci. Nandenge oye na émission na biso lelo. Ba garçon, boko betela ye maboko? Ouais, merci beaucoup. Hey, Jesus.